dans 5 minutes ni na biso ekoti assaisonnement na biso ekoti siko toni totiango na barbecue na wana biso ekotaki mungwa malamu siko tozotiango na barbecue ene biso bino lilangwa ya kotumba tiango na moto kolandisa yango lisusu mwa basaisonement ndeka tosalaka bamama boyebi makambo na oloba kolandisa mwa assaisonnement surtout poisson vraiment faut ezalaka bien assaisonné, c'est important. Bon tangi barbecue na biso ozela poisson na biso voilà. Bon en attendant tozozela poisson na biso tokokamata tokosala ndene ese bino ail mosusu ail wana eza mpona préparation parce que poisson faut ezala vraiment bien assaisonné. Ail wana ezali mpona préparation ya sauce na biso oyo tokosala mpona papier alu. Et puis ndene ese bino sauce vinaigrette ekozanga te ekozala sauce vinaigrette bino mo boyebi ezaka na mwa citron na kati na mwa ngai biloko wana surtout eza important mpona kolongola zei ya mbisi. Tokozwa ai na biso ai oyo tosalaki eyaki ya konika nde tosalaki longo assaisonnement tozotumba mais ai oyo tokokatakata yango tokobwaka yango nyonso na kati ya sauce oyo tozokata ai na biso kata ngo mwa mike nde ezalaka kaka na biloko mosusu balobi ozotia ai ebele naotia ai ebele mpo nga alinga ai mingi mpo nde naotumba apres nga moni oliango bino boliango te me okotia loka ai ata mbonga mibale me nga naotia nanga mo ebele mpo nga nalinga nanga ai mingi après kokata ai na biso oyo ezali ba branche ya poiron totiango mopanzi tosimbi yango te. Après kokata ai na biso tokokata pilipili mpe tokokata yango mike tokati pipi na biso na nzete tolingaka totikaka. Après kokata pipi na biso tokokata litungulu kata mwa matungulu na biso bamama bakosa bino te kolamba nde ezalaka elengi mingi kolamba eyaka elengi makasi. Litungulu na biso tozokata yango bon nga mpe nazalaka nanga na manzaka te donc namona mpasi kobenga biloko nyonso na tungulu. Mais mingi bamama manzaki ezalaka te bamama balingaka kolamba mingi manzaki yaka malamu te na kolamba. C'est important kozala na manzaka te pour la cuisine, c'est important. Na ba Covid comme ici. Bon, lokati na kati litungulu nanga
Ntongo na nga na kokata ngo ndenge nyonso nalingi so nalingi nakati yango minene so nalingi mpe nakati yango mike mike nde kaka na olinga. Poisson na biso ezotoka ezotumbama. Bon, na kati yango nyonso tu nasisi kokata yango nazwi yango nyonso tu wana na kati nakotisi yango na kati ya assaisonnement na biso nayebisaki onani nayebisa bino sauce vinaigrette. Nasangisi matungulu ai bakata na sauce vinaigrette nasangisi yango na kati. Ale nazwi mpe fei na biso natie na kati. Ale nazwi fourchette nazwi huile natie mokie kaka parce que comme aussi nakoki récupérer sauce oyo nasalaki na poisson mopanzi nakoki récupérer yango natie yango parce que eya deya na mungwa nasangisi. Après nazotourne yango nde ekozala na mpona ebomba saveur ya liboke ya poisson na biso ya kotumba mpona bapaya. Eza poisson mingi eya mpona bapaya parce que so mopaya azoya osaleli ye poisson boye donc le temps eyaka akozalaka na goût wana saveur wana ekolongwa te. Voilà. Poisson na biso ebandi kokoma doré. En attendant nga nazotourne kaka sauce na biso oyo mpona panza baonio mais okoki mpe komeka omeki mpe oyoka so emungu eyokani oyoka so mwa saveur wana oza nango besoin eyokani nayoki yango eyokani nango nazotourne mpona panza nakoki bakisaka kaka sauce oyo nasaisonnaki poisson nabakisa kaka sauce nango parce que poisson wana ntango totumba yango ntango mopaya koya akolia akokuta poisson ekauki te po chaque fois ntango tosala komona osali apres ntango obombeli mopaya apres bachauffe omona ebandi kokauka bajus nyonso ya poisson ezosila. Donc yango tozosala yango système tozobomba yango na likasa tozobomba yango na papier alu mais ezosala kwa liboke ya likasa mais eza poisson braisé parce que biloko bomoi nazobraise yango na kobraise yango fo eya doré esa lokola vraiment ebeli après nde toyokolonga yango. Donc voilà. Comme ça, ce pour na kolia yango okolia yango soit na kwanga soit na likemba soit na loso ngani na loso mingi. Assaisonnement na biso ekomi prêt ekoki si bien. Après tozwi branche moko na ese bino branche ya céleri okotia yango na kati evandi tofiniki yango po ezela poisson na biso. Après
bamama boyebi kaka so tozolamba ere nyonso konettoye ezangaka te po bazar ekoma tro te eta tozozela poisson na biso nde nayesaye bino Gonzen Cinéma TV. Vous s'abonnez vraiment massivement. Donc, Gonzen Cinéma TV, ils apprennent à bino. Ils apprennent à bino. Mais ils bafan nanga boluka pengai. Fifi Missiolo, Akenda Wapi, Fifi Maman Ministre, Akenda Wapi. Je suis là. Je suis là. Nazali na Gonzen Cinéma TV. Gonzen Cinéma TV, les achats nanga. Oyo bino nyonso na sengi bana kim bana poto. Bana Canada, États-Unis, Japon, Australie, Hollande, Espagne, Maroc, Turquie, hein? Bana pota Turquie, Nabino bana pota Maroc, ah na bosanité, Nabino bana pota Inde, donc na bana pota Chine, bino nyo surtout beau s'abonner vraiment, beau partager ma vidéo nanga, beau partager ka. Pour ça, on a vraiment plaisir. On a na sepelisa bino na bandenge belé na ba catégorie belé na sepelisa bino sur na kati ya cinéma na théâtre na bagag na sepelisa bino sur na ba makusa. Donc bon s'abonner vraiment massivement. Tous la personne à biso et ça là. Voilà, et bandi ko pesa moi ba ko doré à tout moment faut ko talaka parce que doré on est vraiment besoin mingi. Donc à tout à l'heure.